Mbote mbote na biso, mbote na pesi bino mbote, yangai bandeko na pesi bino mbote mingi. Mama Christine Matondo, bambote na yo. Mama Chantal Odia, bambote na yo. Ndeko Joël Konde, bambote na yo. Mbote na bino nyonso kuna na États-Unis baliangando. Ndeko nanga Muchima, bambote na bino nyonso. Ya grave. Ebandi kokoma na porte ya Kinshasa. Ya grave. Oyo boyokaka, ya grave. Yambo ete nakoka kopasula. Makambo oyo ebandi koleka na porte ya Kinshasa. Tango na lobi porte ya Kinshasa ezali oyo tobengaka plateau de Bateke. Yambo ete nameka kopasula. Mambi maimanso oyo basa ezali koleka na plateau de Bateke. Nalingi na nazongisa bino na histoire. Parce que histoire esalaka bien epesaka mwa likanisi na likambo oyo lingi oloba. Balobi l'histoire c'est une science qui étudie les événements du passé. Afin de préparer le présent et l'avenir. Donc, sans le passé, on ne peut rien faire dans le présent. On ne peut pas préparer l'avenir de demain. L'histoire nous renseigne comment on peut vivre s'il y a eu des gens qui se sont préexistés avant nous. Il faut suivre toujours leur modèle. Bomoni ba mutation et salamaka na ba papillon, na ba chenille, ba mbinzo. Komona bambinzo, bambinzo, ngonga moko bambinzo babungi. Ba koti na se ya ba matiti. Basali mutation. Ba koti na bandako na bango basali ba mutation. Après ba komi ba papillon. Ba papillon na mingi bazwaka nord-est. Ba pumbwe ba baniko kende bango nyonso nord-est. Ane koya ba papillon mususu oyo bakosalama. Bakolanda kaka nord-est. Parce que bakoko na bango balandaka nord-est. Ezali histoire naturelle et génétique. Motako iko kakolango azate. Tango bambororo bazako ya batuti bauti na kiseni. Bakoteli biso. Babimi Bukavu baeko bima Pweto. Bakoti nzela ya kukata po baeko bima kananga kikwiti. Bando nouvelle bakoti tina kenge. Bazana schéma, ce sont des militaires. Bazana cartographie militaire. Oyo ba soda na biso moko. Ba pesaka bango tango AFDEL abandaka koya. Et ils connaissent parfaitement le Congo comme leur pomme de main. Tobeti ntangwa bambororo wana baza bambura matari baza ba soda. Ote baza ba berger. Ce qui est mal, eloko epesa biso passe. Eloko yo, si lelo eswaka biso na motema, est-ce que na bandundu mutu moko aza na telefone te, eza na kamera? Est-ce que na bandundu bokoka ko filmer batu wana te? Est-ce que ba bimato bazali? Est-ce que na eloko nga na kamwa kapena na mitunaka, ba video nyonso ezalaka na TikTok, Instagram, WhatsApp ezaka mingi ya bata Kinshasa, muke batu ya Lubumbashi. Ba province nyonso ane tikali loba sango ake ko filmer bango. Donc vous ne pouvez pas avoir des images. Oyo ke bango moko baza ko sala ba image na bango ko lakisa na opinion nationale. Tala bisika biso tozali makambo ezoleka yangoyo. Na yambaki bana moko mibale. Bana wana na yambaki. Vraiment sala inga ipasi. Mwana moko azana 19 ans, musu azana 16 ans. Baye na telefone moko bango mibale.
baza ba footballeur il faut ba utaki une équipe moko ezali na l'Estonie. Oyo ya mukolo aza na 19 ans, ba para na ye il faut ba longwa na village na bango ba yati na Goma pona kosolola na telefone. Oyo mususu ba para na ye baza na telefone te. Manager na ye oyo ya équipe na ye yenda aza na telefone il faut ko benga ye il faut 3 jours pour que ndoko kutana na ba para na ye po bo solola na bango. Mais les gars, mais pardon, vraiment pardon. Babiloko yonga na somona na ba Congolais lelo, ça fait chaud au cœur et ça fait aussi froid au cœur. Et ça na ba sentiment moko okomona eloko boya osepeli mboka na nga oye mboka na nga oye mais moko opena mboka na nga opena ma trop un député national mwana Kikwiti abengi gouverneur na Kikwiti alobi ke kolekisa ba mbororo wana te balekana te na bangombe na bango. Toki woki ezali oyo tobengaka Motorola. Toki woki eza kobenga gouverneur wana lekisa bato wana ezali bangombe ya mokonzi. Ya tuni mokonzi nani alobi koluka ba problème te ezali ya Kabila lekisa bato wana. Donc yo mokonzi bato bakoti na mboka na biso bazali non identifié, bangombe bakoti na mboka na biso ba médecin vétérinaire ba étudier bango te soki ba na maladie na mboka na biso kaka lokolo za mokonzi. Mais ndenge nini to komati na niveau wana. Vous savez vers des années 80 biloko mingi ebande kokota na États-Unis te na immigration. Ba chinois bazaki na mbisi moko boye ba développer yango scientifiquement ba bengaka carpe argentin. So ina silisi émission au côté na YouTube au beti carpe argentin aux États-Unis. Alors ba chinois ba ye na ba mbisi yango na ba aquarium amukie ba poisson exotique ba mbisi oyo ezalaka kitoko na miso kotala na miso kitoko na miso yango balobaka exotique. Alors, immigration, et ça lié rare, et côté si ba chinois, les États-Unis, na bambisi wana, ba carpe argentin. Alors, bambisi wana tango ba koti, ba chinois na batali, mai nini yo toki kubwaka bambisi yo. Batali wabi, mai yo. Babani na fleuve wana ya New York, oyo bisika point ya New York ezali, fleuve wana. Bakamati bambisi wana basopi bashinongo bakena bango orge mbisi wana oyo bango basopi na mai aliaka mpambute alinga kutu pambute na monoko na ye yebi lei na ye ezali kaka mbisi. Donc mbisi wana aliaka bambisi. Au bout de 6 mois babandi kolia ba mboto nyonso ba mayanga nyonso ba malangwa nyonso ya ba rivière nyonso wana ba koti na ba rivière nyonso baza koya minene azana goûter azana musuni lokola élastique aze lengite lelo na zoye bisabino ba rivière nyonso ya États-Unis et comment na ba carpe argentin na ba carpe argentin. Australie ayo kosala ba mesure lelo na Australie likolo eloko wana poko tata na pilipili ya pamba oyo outi nango pays na yo loba ba refoulé na pilipili no zonga na Australie. Eza immigration ya mabe koleka nyonso immigration na Australie kutu donc ozui Gambera, Melbourne, Sydney kuna kutu eza nango te ko visa na nga moteke ko tsangai te eza nde yo moto eske obongi pena na kokota mboka wana malgré tout visa na yo. Likolo ya biloko yo ba chinois basala na États-Unis eza bomba retardement.
siko ba ngombe wana ba mbororo ba yela ki biso na Congo poto mona ki ba iko sala endémique moko boye na kenge ba kufa ebele maladi nini ebomaka bango. Aucun vétérinaire akendaki ko sala étude approfondie sur ba maladie oyo ba ngombe wana soki ba yeki na maladie moko po éliminer bato nyonso ya kikwiti na bato ya kenge na bulungu. Tokoyeba ndenge nini? Tokoyeba ndenge nini bato wana ce sont des Rwandais. 2 ou 3 personnes bricolaient un peu le français. Mais la plupart parlaient que Kinyarwanda. Kinyarwanda. Mais, Malaboni Bagoyebi Sabino que Joseph Kabila c'est un Rwandais touti. Maman, tata mwasi na ye, Jeannette Kenya, Jeannette Kanambe, oba benga Jeannette Jackson, soki Jeannette Kabila. Asenga na parlement na 2 chambres à parlement, chambre basse na chambre haute. Kebaka matape Kinyarwanda comme 5e langue nationale du Congo. Après mutande ngona boko vandele te boko lele linu te. Mais mutu a wutu apa ina makambo yo wapi boy. Batuna ki oza congolais na za congolaise. Bongo sikoyo makambo Kinyarwanda ezali une langue rwandaise. Oye kokocha ngona Congo na tina nini est-ce que botuna yeba mituna? Botuna mwana mwasi wana ba mituna et puis bokamati na niveau ya parlement. Service oyo elandelaka makambo ya sécurité. Sécurité nationale, bopesi yango na Jeannette Kabila. Et si boyoka parlement est voté, même FARDC abunda guerre. Les FARDC abunda gate, ils n'ont jamais reçu fait de route, il y a guerre. Toyebisa déjà bino. Guerre oba kosaka bino, be FARDC babunda gate, babo magande bango. Toloba na bino déjà millions de fois. Histoire ya Mamadou Ndala ezali une histoire fabriquée de toutes pièces. Mamadou Ndala n'a jamais exterminé le M23. Boponi babomai. Fait batika likana ba TV a expliqué bato ndenge nini bengana ga ba M23 a expliqué bato. Bon, ba M23 bazate bazke wapi. Ono to bengani bango libanda Congo me bake wapi. Ono bazana base militaire moko boy na Uganda na Rwanda. Ah, sike bazana bango. Donc à chaque fois bazana posa ko yana Congo, bakoyana bango e yango yo. Bayete. Na yebisa kibino ke Chilombo c'est un Rwandais. Chilombo c'est un Rwandais et les Rwandais tous qui sont au Congo sont des Luba. UDPS appartient aux Rwandais. UDPS wana eza ba Rwandais. Omoni ba pecho mi bale wana ba chaka chaka bazakutu misatu. Gili, Muniere na Yokason. Ba pecho wana bako kende mbeka kala mingi te tuzana bino awa. Omoni Gili Castel Bir ko mena masanga po masanga Kinshasa sozo mela komi talibu munene tamisuni na mutu. Parce que basala ngona masangu na Malte. Bière nyonso ekotaka masangu eyesaka mutu munene ya salite. Talaka bana basi bazalaka na Kinshasa bamelaka masanga. Talaka bana basi oyo bamelaka masanga na Kinshasa bazalaka na forme te. Okomona jeune fille ya 24 ans tala dibumu tala tolo ndire soki ba pompe ya tonga ya kotonga. Masanga mabe eloko moins cher ezalaka na qualité te. Et loko ya moins cher ezalaka na qualité te parce que bo produisaka Malte te. Or que Malte soko bolonia ona kimpese ego bimana mwebele. Bon poani bo sombaka na Ukraine na ba pays baltes. Bo sombaka kuna ponani. Même ata farine oyo, farine de bleu. Et botaka kitoko na Congo. Farine de bleu ka bozomona ezaka 2 sortes. Eza farine de bleu dur na farine de bleu tendre. Farine de bleu dur. Yango basela ka ba semolo to liaka na ba fufu. Meilleure qualité. Et utaka ni na Ukraine. Oyo bazoko sabino oh bueno oh farine. C'est le Maroc qui produit la première qualité. Farine de bleu dur ou bleu moyen. Ya Maroc bataka véhicule te. Balamba wonga lokola fufu manioko. O mai no Tokyo to balo fufu sukali guya ndengwana surtout na nyama tuna batu bagena na Maroc o mutu ake Maroc yebisa yela nga semu na Maroc oko sepela oko luka mo ya koluka
toza na farine de bleu dur o tosalaka semoule, na farine de bleu tendre o basalaka farine babenga autrement farine de froment o basalaka farine ya mikate to ya mapa. Biloko nyonso wana euta na Egypte na Soudan. Origine ya biloko wana ozomona ba Ukrainien na ba Russe ba grand producteur. Obi dans les années 70 biloko wana nyonso banoko bota te na ba pays wana. Ba ko traiter yango scientifiquement pour banako bota na ba région wana. Ukraine et les États-Unis étaient le premier pays au monde importateur. Il y a farine de bleu et farine de bleu tendre. Farine de bleu dur na tendre na États-Unis. Si vous avez batouana lelo au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans, bakoma ba premier producteur. Et botaka, biloko wana nyonso e botaka. Même pomme vert, oyo to monaka luxe e botaka. Soko ke na Cameroun même na ba mapango batoko mona ba pomme. Pomme vert go ya munene kutu ya boye e botaka nango. Biso nde bakosa biso o fraise e botaka te, mema ba grain ya fraise na Kinshasa. Tiango na poso pa mayo komone ko bota fraise pe bimi oulié e bimaka. Bomoni ba ngombe o ba utaka na Rwanda, baz ezali Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania. Eza ba ngombe hybrides, ce sont des vaches hybrides. L'histoire a commencé vers les années 70 na Argentine. Otobengi Argentine, na Buenos Aires. Projet moko ya plus de 20 milliards. Et outi na ngambu ya Californie, les États-Unis. Forêt neye, une grande partie ya forêt Amazonie. Partie ngambu kaka pour Argentine azana ngwa munenete. Oye kota na Argentine, les Américains ont demandé de déboiser cette forêt pour na kosa la culture de soja et de maïs. Pour na kolesa ba ngombe na bango. Alors, Argentina, Argentin, ils se sont dit, ah, biso to kopesa kaka mabelete, po bolona, to lingi pe na projet, to tia mutu. Botia mutu, Bon, biso to banulia bangombe, misunia bangombe, ba partua mafuta, na mwa ba mikuwa, to ko montele bino usine mogo awa, esela ka bino ba kundulubefu. Kundulubefu, corne beef. Ce sont des Américains qui ont inventé cette usine de corned beef en Argentine. Corned beef, ça veut dire quoi? Corn, ça veut dire maïs en anglais. Beef, ça veut dire vache. C'est-à-dire, c'est une expression, vache nourrie par le maïs. Maïs homogène. Maïs, génétiquement modifié. Et ça, vrai maïs, c'était naturel. Pour économiser ngombe, munene, ateka mabasa lele ba kundulubefu bisoto fina kwanga na Kinshasa mwa mungu awana kwanga ezokende orgozolia mafuta na mikuwa ya nyama babroya esika moko, il n'y a rien de qualité. Et d'ailleurs na koyebisa bino mindele baliaka ngote. Na koyebisa ngai, na koyebisa bino que le blanc ne consomme pas ba boîte na bino ba corned beef wana. Tango na maya moto sopa omoni kwanga ndenge ezokende na yo moko sili mayele. Même nga na liaka ngote. Banda na ya poto ba neni nyonso na sala poto nano na tingala ko somba ngote ke na tia ngo na monoko nanga. Na liaka ngote. Parce que je connais bien l'histoire. Sikoyo ba ngombe wana oyo ba modifiaka, génétiquement modifié, scientifiquement modifié par les Américains. Ba benga bongo ba hybrid beef, c'est-à-dire ba vache hybride, baza ba vrai ba ngombe te. Sikoyo ba bande ko tinda ngona ba pays oyo ezalaki vraiment ya souffrance. Premier pays ya bande ko soit l'eau ya ba vache wana, c'était le Tchad. Ya mona ki chaque famille na Tchad asana na ba ngombe. Après le Kenya, ba peuple bazaki na côté à désert na Masai. Savane ezalaki sèche, mai ezalaki te, ba américain ba komotinda ba vache wana. 3, 4, 5 pays où elandaki na sima, ce sont des Rwandais. Objectif ezalaki chaque famille de vaches. Ngombe moko ya mwasi, ngombe moko ya mobali. Chaque famille. C'était un don des États-Unis pour des pays pauvres.
biso tozana besoin ba ngombe wana te na mikongo na bango bazana bakunki babenga bango vache à dos. Tozana besoin ya ba ngombe oyo bautaka na poto awa nesi na France na Hollande o bazaka na batache ya pembe na ya chocolat babenga bango ba limousin meilleure qualité viande lengi o basala ba steak caché. Biso zana besoin ya ba ngombe ya bakunki wana te. Soko kengeli na ferme ya Kabila okengeli na ferme ya oyo Ruberwa okengeli na ferme ya oyo mobali ya Mida bazwi bango wapi? Ye Ruberwa azwi bangombe wana wapi? Kamera azwi bangombe wana wapi? Ya Joseph tokoki ko comprendre parce que gouverneur ya Bandundu alobaka déjà que bato na kolekisa bango te balobi tika bango baleka bazana bangombe ya président. Moto abande ko benga azalaki un colonel de l'armée ya FRDC ndi aza ko benga ko gangela gouverneur wana tika bango. Après un moment donné batuango bangombe tomoni bangombe batikali bazana ba ferme ya Azarias Ruberwa, Kamere, Joseph Kabila, plusieurs têtes de vache. Sikoyo batu bakenda wapi? Bambororo wana bakenda wapi? Toyo kaka kono bapesa ki bangombe 10 na chefferie moko boye nkumu wana apesi bango 10 hectares ya mabele. Oh. Nkumu apesi bambororo bale ba Rwandais tout oyo mabele na biso ba Congolais wa apesi bango. Mais il faut kokanga nkumu wana konya tefimbo kolongola na chefferie kolongola pe na ngwende ko remplacer noko na yeto mwana nkazi na ye oya kotosa mibe kwa mboka. Ndenge nini ye nkumu ake nokopesa bapaya nkumu aza gardien de terre. Ndenge nini yoza gardien de terre oyo nokopesa bapaya mabele ya bankoko. Lelo toyo kabo na plateau de Bateke bayaka mbote no José Nkwala na pesi yo mbote ya trop. O bayaka na Bateke baza kobunda nini? Bambororo na butu bakei, ce sont des militaires avec des tic-tac militaires et des stratégies militaires. Barampe baye na ferme ya bayaka babomi bangombe. Ngombe c'est facile. Soki otie mbeli na libumo bendi boye akoyi mbala moko akufi. Donc ça sert à rien kuto kata ekingo tieka mbeli na libumo kwa tango bendi boye esili asphyxier mupepeza ete akufi sanki asala makelele. Batoki makila na basani bakatisi na ngambu ti na mboka ya Bateke babwaki ba makila pa Bateke na tongo tango bayaka balamuki bata bangombe village mobimbela mukeba batala makila menga balanda makila ekeko bimisa bango na mboka bayaka bia ole bazala na conscience ke menengi ni batoyo to vandi na bango banda nzamba sala mokili bazaka na besoin bangombe to pesaka bango. Biso pe toaka na besoin bantaba ba meme ba pesaka biso bana na biso babalaka bana bango toza famille moko biso Bateke bango bayaka non babisi ba mibale mboka botelema toza na guerre bayaka baye ko boma bangombe na biso pe il faut tosala nini tokende ko boma bangombe na bango. Allez na butu pe bango pe ya bake na mboka bayaka babomi bantaba babomi bameme bazongi tango bazongi bayaka bala mukabuya Bateke baye kobebisa biloko na biso baye na butu na bakisisa ya moto batumbi ba village de village ya Bateke. Lelo tozolo baboye lelo tokaki kia kimi ekoti Cardinal Kutu akendaki ti kuna alobike makambo esengeli l'État
atia miso ba oyo bazali ko commander vraiment makambo yo bazala aux arrêts. L'état lobité ba misa so ba Rwanda muto ba sala biloko wana tika il faut ba bomana ba sila na ba village ale ba mbororo ba remplacer na espace wana. Comme ça à chaque fois ceux qui guerre ezali ya makasi côté ya Kasai, côté ya Goma, côté ya Bukavu, moyen batakin sa saba kenda kaboye ezate. Donc bango ba kosala barrière bisika wana nkama. L'état tikala ko atali soute ni justice ni basala ta tribunal en plein air oyo basala kana Kinshasa pona kosambisa a deux fois ba innocent moko boy. Bato ka balobaki mokonza mboka zo tambola bien te wana ba kosela bango tribunal en plein air. Mais bato yo baza ko bomana na ba machete ko pelisa bato na ba moto lelo boyebi eloko bakomi kosala bakomi ko bimana nkana na mai na mai na ebale soko parce que plateau de Bateke à 60% eza Kinshasa mutako sabino de plateau de Bateke nyonso 60 Kinshasa eza commune ya Maloko ozu bamboka lokola ba Minsele ba Dumi ba Mbakana ba Kinzono soki olingo kota na Bandundu il faut banda côté ya ba Bebes ba Mashambio banganda bangala wana koti na Bandundu mais ba mboko nyonso na tangeli bino na se c'est Kinshasa. Donc porte ya Kinshasa batu baza ko bunda soki ezalaki kotinda mutu na maluku kuna po akendo kokanga mama Marie na 4h du matin nek Silvano Kasongo alamuki penda atana makolo akokima na makolo parce que mwasi ya mutuchi ya chef de l'état mutatindie kangelanga mama wana lobike na Congo kombo ebanda nia ezalaka te wana ezali penda batubi mbeli. Mais oyo ezoleka na plateau de Bateke justice ya mboka ezosala nini existence ya l'état ezali wapi impérium mo balobaki ke Chilombo azana impérium il a la police il a l'armée il a la juridiction et c'est le garant de la constitution ezali wapi po ba imboka baboma na lokola bonyama beboy bande ko makambo yo bon siko so ba kotele bino ya Kinshasa bo suka wapi et na Kinshasa bozo tsa ba pano bo tshaki fere gola betawa waze kwa pati ya libaya concert monsieur zana stade Martyr bo koti na terrain pelouse nyonso synthétique ba tshaki wana bo niati bo kundoli yango FIFA tanga yeko sala enquête na ya qualité après sa prestation ce qui ba terrain na biso ezali jouable ou pas batala boye biloko esi beba biloko ya kopola ba déclasser stade munene oye stade de Martyr wana monaka to somba yango na mbongo te ezali don ya Chine stade de Martyr wana babani kotonga ngo na misu nanga esili na misu nanga mukolo ya inauguration nango bilima na vekle bazaki na match ezaka na ba bafle tina ba wese ba yiba biloko nyonso ba piya biloko nyonso stade wana ezalaki stade moko inachevé biloko nyonso Mobutu asalaka na Congo na mbongo ya ba contribuable zaïrois ate loko moko esila te y compris même palais du peuple oyo bomonaka wana eza parlementaire palais du peuple bomonaka eza parlementaire ndeko ezali plateforme mythique artistique pona ba congolais pona nini bomoni bisiko ezali stade de Martyr ezalaki espace ya nini ya ezalaki espace ya ba artiste place batongi stade de Martyr ezalaki espace ya ba artiste batu ya ballet batu ya théâtre batu ya musique pe batu ya ballet ezalaki esika oyo babandeko ya kosangana olingo sa ba répétition na yo espace ya libre instrument bisika wana tango ba déloger yango bino oyebike biso kala omoni bisika wana o mbozo avandaka ezaki podium ya MNEAT bisika obomoni mbozo avandaka wana 2500 places ezalaki podium ya MNEA na ba Niarcos na ba Papa Wemba biso tokeno kotala concert kuna concert ndako eza pembeni so na termine na omona porte
ya palais du peuple biso bana matonge ezaki parlement te. Allez, tant Kabila ye akamati palais de marbre akomisa mundako na ya kolala, palais du peuple komi parlement. Ba jeune bakota galisuku na te mekala biso to baneko ko kota. To kota nga na yebi ba couloir nyonso ezana kati ya palais du peuple. Na yebi ba restaurant nyonso ezana kati ya palais du peuple. Ko bana likolo tina se na yebi palais du peuple loboko nanga. Na yebi ba porte nyonso ya palais du peuple, na yebi porte oyo na obima na parking, porte oyo na obima na extérieur ya Kasavubu, porte oyo na obima na extérieur ya Lingwala. Na yebi palais du peuple loboko nanga. Parce que to baneko fréquenter ngo ba concert nyonso Zaiko azobeta kuna, Mama Pongolo azobeta kuna, Abeti Masikini azobeta kuna, emene akutu kolobate. Azaki sponsorisé ye mutali boso, azaki sponsorisé na Primus. Emene. Le premier jeune oyo asomaki voiture ya sigana ba sachet nango BMW. C'était Emeneya. Azoya kosela biso ba tapage na matonge wana. Awoyabo epo akita na voiture niati, vran accélérer mutuka. C'est qui milieu artistique, palais du peuple wana. Sikoyo lelo. Toloba te. Likanisi nini o l'État zui pona makambo ezoleka entre bayaka na bateke. Tandis que moto azopelisa moto bambororo oyo baya bafandi na zamba na mwa keleke ngombe batikala pe kozonga te. So ba pelisi moto ce sont des militaires, bazo travailler na ba tactique militaire. Ce sont pas des idiots. Bakutambula makolo ngulu. Bayebi nzela nini bazoleka na butu. Makelele yo kanate. Soki pe bayaka bazaya kolamuka, bayebi biso ba Congolais to balaka na butu, to pesaka mingi moto, to betaka mingi mbunda. Bayebi ki lelo bayaka bazaya kolamuka to zonga. Baye lobi bayaka balali. Bebi sisu bangombe, bayaka balandi su bateke, babombani babo. Depuis quand bayaka na bateke babomanaka. Chilombo azo salani eloko ezoleka na porte ya ndaku na ye. Ezako teke ezoleka na Goma tokolo Goma akende kaka za na avion. Mais akotambula makolo tia komi bisika batu bako bomana. Pona nini te enquête salami. Pona nini te ba fouiller ba zamba nyonso ana koluka ba mbororo oyo bazwa ko tia ba trouble na mboka bayaka. Lelo siko bakomi kobimatina kwa muntu ne bale ya Congo. Kokanga ba baliniere nyonso oyo ezana minano to ezana mitio. Bako kitabino nyonso na ba machete. Yo koloni onga muluba tigana maswa. Yo koloni ni onga mu Congo tigana ma. Yo koloni onga mu yakawa. Baba betio machete babwaki ona maibale. Est-ce que bato bazo sala bongo baza bateke to eza bambororo. Lokola justice ezana noté. Et l'état kangi na emisu bobo manakune talibino. Tokoyeba véracité likambo ndenge nini. Et ça passe. Ce sont nos frères. Et de plus en plus baza ko déstabiliser biso. Tozo komaka faible. Po bato babundaki na Kinshasa, ezaki mingi bayaka na bateke. Eza mboka na bango babundaka contre ba Rwandais na 98. Balakisaka biso ke baza ba guerrier. Et to contaki mingi na bango. Ke ba masa bayaka baya. Bapia biso maboko. To monaka bayaka, to bengana ba rebelle na 98. Bongo sikoyo, ndenge babandi ko bomana bo. To kosuka wapi soki ba bebisi ba jeune fille nyonso. Banani bakobota bayaka ya lobi. Banani bakobota ba teke ya lobi. L'État akangi miso comme si rien n'était. To kosuka wapi na makambo yo. L'État atikela biso batu miso ba konza mboko yo. Bawe bakoyana bolingwa mboka. Bawe bakoyana esprit ya unité. Bawe bakoyana même parole que le peuple congolais. Botala bisika bobane ko mona onka na Beni. Bobane ka ko mona ngona Goma. Bobane ko mona onka na Kanyabaonga. Yango ekomi na porte na bino. Kinshasa, mboka Bisengo. Obino moko bolo baka mboka elengi. Nakanisi mikoleko ya elengi wana ekosila bololo kokota bino na mitema. Botika na ko mona bololo te. Botuna sango na bande kwa Beni. Bande kwa Goma. Bakoyebisa bino bololo eza nini. Chers amis, nous sommes presque à la fin de cette belle émission. On a linga ina mema bino tina émotion oyo. Po pasi ya baninga ekomela bino.
nakanisi à travers bino mongongo na bino ekoki changer les donnes sur le terrain. L'état sala quelque chose. Ezaki ya bino ndeko molobele na bino Google toujours en connexion.